Biliabel matama pastèque. Ma chérie, ta matama munene. Ozolo bape que non ototika diabi. Kobi efanjo mwana nanga. Yo, toyebi vino na wana bombi na ndako na yo. Abombi na makolo. Bombi na babido eti ama pende bimisaye. Bimisaye. Yo bongi na babindo mbeta za kwa bongi na mtoza karibu pastèque wana. Banzi wana beta bien bana bepona wana notuzi ba pastèque. Minene lokwa ba pastèque. No, mbila. Ni suto na Satan dema. Dikobi, Lazare, est-ce que c'était vraiment nécessaire au exposer makolo wana? Makolo ango neti babatija ba brochette wana. Makolo kwa nzete akamundele. Hein? Vraiment. Et puis makolo ango olate yango choc c'est malonga te. En plus de ça, choc tango za kata cher te bandi na 1000 francs. Choc c'est bien 1000 francs du choc. Et puis, oh, ngana fombi montre famille $, famille $. Hey! Montre $100,000, mais oza incapable à osomba short à 500 francs, 1000 francs. Petit, wale kuta. Yo! Et puis, moi, on a beau commercer vitamines. Sinon, koko maneti nani biliabel wana. Moi, nazo ya kamata. Etali bisote, biso la rendez-vous moko, makolazi. Avril, on a concert munene, na Cor Arena. Avec bi-correcteur Papa Hervé. Golaze, somba billet. To sili sababiye wana. Soki lelo yo sali faute, la note. Pour l'explication, vous souhaitez mais quitter ça. Comprendre? La chèvre de M. Segeo. Yo, wazangwa. Oza na place olala to, oza na instabilité à kolala. Eza nini papa? Tamu tozola na ba flat par-ci par-là. Kende na tamu to te kanda kuna e parce que ba voisin ba tongele ce niveau. Musicien pauvre. Akimi quartier pour te ki lupango comme on na ba flat à 200. Yo, ba vertige au crise eza partout. Ce qu'on a besoin ko senga la kimia. Hein, baso esango basala isu malembe te, il faut ka oyo chrétien. O chrétien ni. Tika komba pa na kimia eza nini? Tala la chèvre de Monsieur Segeo, l'échec ba musicien nyonso ya Congo. Nyonso ya Congo eza nde yo. Biso to si to résoudra problème à kolala, to na problème au lala te. Hein? Eza nini la chèvre de Monsieur Segeo eza nini? Hein? Biso toza na tawana te. Tia date. So moni ke okokani na bagolwa tia date. C'est simple, non? Tant que tu as la piaka, le coin a yo, tu as tana yo. Golo, to somba billet. Rendez-vous à Kamoko le 4 avril, accord arrêt. Le combat est facile car on connaît bien son adversaire. Lelo fait gola ibi ba adversaire na yi. Biso ba golwa, tout ce monde ba adversaire a faire na musique oyo. Ça des abato bazalaka kala. Bakuka ko sala succès tendenge fera sala. Bakuka ko sala réussite artistique tendenge fera sala yango ba teli fergola ba piège par-ci par-là pour basala nini ba bloquer ce qu'on fait avancer à continuer ko honorer lignée ya musique oyo ba grand batikate parce que fergola avant ba grand wana tout ba kufa fergola imbana bango sika mona katenze ba franc congolais et sika grandeur ya fergola monana fergola imbana ba vient na moins de 18 ans. Alors lelo bozoli na boya bo boutique récite ya faire bozoli bolinga bo boutique mosala offert sali pour musique na biso et garder place nango parce que fergola continuera lelo ko performer ko garder lignée musicale ya biso ya RDC qui est la rumba congolaise. Alors ba monique loko ye azana talent immense azana réussite ya originalité babino non surtout tiki leki oyo to sur place na musique te c'est qu'on va faire il faut to combattre to komisaye na suka alors na suka on est-ce que bolinga ba combattre ba komisa faire ba bossa nete ke faire gola za 12 malin asadi déjà comprendre idéologie à comprendre stratégie na bango Hervé faire lelo a komi koloba susuti atiki biso charge biso ba fanatique na ye tozo bunda na ba musicien ba komi ko répondre biso ba fanatique na faire parce que ba kutiki faire azo répondre bango le souté biso ndisi ko ba attaquer faire biso te to défendre faire
totie na sécurité bloc kadena bazoko kalisu Hervé Ferigola te 50 Ferigola comme ici ils ont 50 par hasard te ils ont 50 oyo asali amélioration makambo ebele Ferigola abotami meilleur chanteur abotami grand chanteur abotami meilleur na domaine na ye ya koyemba Ferigola domaine na eza voix à part voix Ferigola ça ba peinture ça ba décoration ça makambo ebele mais oye bani mingi eza voix na ye c'est à travers sa voix azana ba chanson mélodies de génération à génération toyokaka nzembo ne ya liboso ya vita imana jusqu'aujourd'hui oyoka ngolo nzembo asika Jean-Pi Mongalo komi bopale boye okomi enzobo boye nasimbi batouche potenga na lingaka yo mingi nakomi kobeta batuna quartier na bino bamaster quartier bakomi kotongonga na masolo soki naleki ye balobaka aleki ye parole wana jusqu'aujourd'hui ezala kwa makambo obiso ba jeune garçon tokutana nango olingi jeune fille mettons ozobeta tour na quartier na bino bakomi ko joyo akomi koluka mwasi na quartier c'est déjà biloko Ferigola loba on a 1999 mais aujourd'hui on continue à vivre yango ce que nous aimons faire c'est ça parce que Ferigola ça pas biloko ayimbaka on est en train de les vivre dans mikolo za roya parce que Ferigola za prophète na banzembo na ye Ferigola na premier album na ye fait un peu plus makambo ya réchauffement climatique après quelques années tu vas dire qu'on vivre le réchauffement climatique nzembo ni ya meilleur moment dans album ça c'était en 2006 il a enregistré Kinzembo mais si tu vas vivre en na ba 2000 à partir de 2018 tu vas vivre le réchauffement climatique lelo vraiment tout dans quatre changement climatique biso ba tout dans la partie RDC côté nord tout ça qui na deux saisons tout ça qui na saison sèche na saison de pluie mikolo tout ça ko ko différencier de saison sèche na saison de pluie c'est là ce qui Ferigola yimba na nzembo na yowana alors tant to lobaka na bato boy bayaka bazoyi na biso bamoni biso kwa toza bandoki te Ferigola nous a mis dans des choses qui sont vraies oyo etika kosalema Ferigola za prophète ayimbaka ka banzembo bolingo te ce qu'il dit na yimbaka bolingo rumba na boza bolingo na yimbaka pe ba réalité ba vie qui continue et c'est vrai biso oyo to la daka faire chaque jour on est en train de les vivre, on est en train de les constater. Biso m'a faire les se constater déjà tout comment vivre en haut. Ba kuzo loka ba bloquer fermé et aussi mbali souté parce que Ferigola za grand parmi ba grand ya musique du monde. Ferigola ko dis ba innovation faire ko tsilelo bozo ko boyayi mais plus tard Borundi ma Ferigola c'est lui qui avait innové, c'est lui qui a na ba port oyo eza na place nango. Ba to loka ba redia miss ba la mokana tongo ba koma ba message ya monene pour na Ferigola mon anniversaire ce n'est pas n'importe quoi n'importe qui Redia Miss c'est un grand messie na musique na biso messie comme Yann Mambo ba banda na Ferigola depuis longtemps ba réaliser ba album ba réaliser ba clip ba préparer ba concert na Ferigola si comme ensemble ba réaliser ba spectacle makambo ebele ba sali lelo pona koya ko sepelisa bato bokomi koya ba effort bato ba sali ba construire bolingi boni yango mais aujourd'hui na musicien à Congo Brazza ex membre ya Extra Musica ya orchestre Rogaroga alobi yango tout haut na Côte d'Ivoire parmi bango moto azo yimba rumba bien moto azo garder rumba moto azo image ya rumba eza Ferigola c'est parce que azana voix originale ayimba bien azana voix parce que la rumba c'est la voix rumba eza autotune te rumba eza ba photo te eza kokina ba salte de besoin de voix so za na voix no imposer yango c'est ça ce qu'on appelle la rumba